ndeko na biso mundanga akufaka pe na mbasu makolo mibale tout voilà ça lisala ngomba akufa na mbasu voilà pourquoi kaka ezalaka ba artiste comédien kaka ba musicien to yoka te akufa na mbasu oh soki ndenge nini kaka biso je ne comprends rien bon maintenant ekomi au poison soki otieli déjà moto poison moto wana accueilli pour toi considère comme si aussi obomiye et tango agokende soki ameli bakisi abongi pour toi ne faut pas dire que natiaki poison mais abiki non aussi obomiye considère ça comme ça makaya bengi ngai azo kosola kutu na téléphone ngalo bi ozo kosola bo oh non président zo benga yo parce que a de respiration vraiment nazo mona malamu te empoisonné nga oh papa mais plus ndenge ba artiste comédie ba ko kima mususu soki obengi ye akatsa po mo kende na kill yoka ona ke ko suba libela to tanga ka ba artiste comédie ya ko tanga pour na kasangulu azo na kasangulu to kana kasangulu te azane ka zinga wana me aboyi prière Caleb Toukebana Mikolo Eleki azaki empoisonné Ibutu azaki empoisonné artiste Delta Force azaki empoisonné artiste Cheko Matondo empoisonné artiste moko mwana moko Ada Ilunga azaki empoisonné voilà Ada Ilunga pe aleka na poison wana organiser ba prière na ANTPC mais mabe na ba comédien ils ont mataka mais puisque d'abord bazokima prière donc il a dit que via bonzambe na ba comédien zate to babongo yango tozo benda quand même muke oyo bazako yango na ndima kamingi sundiata yango na zoyoka oh makamu soki na mboka oyo soki Dubai soki nini wana bazino oh ba artiste comédien ba komiko tonda kuna bazo sala soki ba loko so hotel image oh puis ba ko sala ngo mama nga hotel oh non so ko sala ngo so balar ça balar na ba comédien pe ba comédien na ba comédien basi ya mibali bazoke ko sala ba pratique mabe na donc bonga lobi donc ba ane oyo ba building ko sala belé ba artiste comédien ba ko tonga. Bienvenue amis internautes de partout, Bolandaka Bisso, à travers le monde, dans différentes chaînes Bisso. Je suis heureux de vous retrouver encore. Il y a une chaîne Bisso, une chaîne Bisso, bon messana, qu'on a l'actualité Bisso, la news Bisso. En tout cas, on est là, tout ça, on a pour Bino, pour nous informer Bino, en temps réel, n'engé Tolobaka. Voilà. Donc le lot, tout ça, on a toujours à faire. Il y a artistes et comédiens Nabiso, Tolingaka Mingi, tout ça, on a affaire à poison. D'où vient Makambo, il y a poison et puis. Qu'est-ce qu'on va faire? Léo Tokolobelango et Longo, na le président et à ANTPC, Papa Masumu, et Aza accompagné na le président Massa Seka Bambaya Sele. Tout le Belango va faire où il y a poison parce que ils ont circulé mingi, ils ont le mingi, artistes et les personnes comme comédiens comme empoisonné, parce que ça empoisonné, tout ça est battu à faire au Tolikambo en tout cas origine nango to source nango et za wapi. Voilà. Christian Ngoifonga de la caméra la biso. Papa Masumu, bonjour. Bonjour. Bon TV bandeko nyonso bazo landa biso c'est Masumu de Brende yala kayala mfuma mbanza wa mbote mbote toko diangani meka okangama de la pente bon nyonso la kayo baba siko te pas le bon ça que toujours bato kala voilà donc comprenez voilà momoni le président Masumu yala kayala voilà. Yasseli Massassi, bonjour. Bonjour Second. Boni. Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, tous ça awa pour comprendre que tous ça ba doyen, il y a théâtre congolais et puis tous ça ba monument ou to benga monument vivant ba permettre biso lelo en tout cas ba loba ba faire oyo eza o le gagner poison. Papa Masumu. Oui. Makamba poison na ba comédien. Ezaki mikolo eleki ezaki mbasu na ba comédien. Oh boy ba comédien balingani te mbasu lelo actuellement les solo ya poison écoute na ba comédien ezo uta wapi likambo ya poison o lelo et comme lokola lisano moko boy na ba comédien bato bakomi ko baye yango bato bakomo mona ngo lokola eza ba scénario ndenge bosala ka to eza nini yebisa biso na Papa Masumu. Bon en tout cas ngai personnellement nazoyi baté soki eza ba scénario po ndenge olobi wana mbaleleki
ezaki mbasu komona mbasu mais bon wana scénario vraiment te po ozomona mutango mbasu penda ezui voilà amsuzo mona deux fois si je me rappelle ndeko na biso mundanga akufaka pe na mbasu makolo mibale voilà lisala ngomba akufa na mbasu voilà pourquoi kaka ezalaka ba artiste comédien kaka ba musicien to yoka te akufaki na mbasu oh ndenge nini kaka biso je ne comprends rien bon maintenant ekomi oh poison on a pas musicien en tout cas nazoyoka vraiment te mais siko biso poison ngo tozo ke nkozwila kango wapi et puis pourquoi kaka ba comédien et puis ba comédien ngo bazo tiela bango poison pour nini mbongo ebele ou quoi nini yango kimvoama ou bien nini je ne comprends rien du tout ah yango na koyoka kaka hotel batila ke poison tel batila ke poison et semaine passée makaya bengi ngai azo kosola kutu na téléphone ngalo bi ozo kosola bo oh non président zo benga yo parce que a de respiration vraiment nazo mona malamu te ba empoisonner nga oh ba empoisonner yo na ndenge nini yemo ka zo yeba te so ba empoisonner ye ndenge nini c'est ça le problème voilà papa Masumu tant que tu ba poison et Caleb Tukebana Mikolo Eleki azaki empoisonné tout le monde a eu des réseaux sociaux azaki empoisonné yemo ko avouaki yango tout le monde artiste moko Ibutu azaki empoisonné artiste Delta Force azaki empoisonné artiste Cheko Matondo empoisonné artiste moko mwana moko Adailunga azaki empoisonné tout le monde voilà Adailunga pe aleka na poison wana finalement papa Masumu to yeba na source c'était que président ya ba comédien tant que ça la analyse wana yondo dirigeant ba comédien yondo za à l'auteur donc il y a ba comédien ya biso mboka na biso selon ba analyse na yo poison wana ndenge zo ka makaba poison ezo uta wapi et puis ce que ezo uta wapi nani azo sala makamba bongo na ba comédien. Bon d'abord il faut dire que ça biloko moko malamu te parce que ezo pe sa réputation mabe voilà na biso moko ndenge na banaki koloba poto zoyeba te ezo uta wapi voilà donc source na on no boyebité source na no bo découvrir té ndenge nini ba artiste bazo empoisonner ba comédien tongo o bazo tiela bango poison na objectif nini on ne comprend pas et puis na circonstance nini sika nini bazo ken kuzula ka poison on dirait quelque part alors bazo jouer la poison parce que bon je ne vois pas na balabala ou azotambola na yo au soit poison donc il faut ça là quelque part pour que on soit poison pour ils ont na mo pepepete mais barimer à liboso papa Masumu tango ezaki ya mbasu o bino na bino ba comédien ne bozo sala na bongo ya poison pe tozo moi ba fuite moko selon moi ba information ezapeka ba comédien ne bazo sala na makambo wana bon maintenant ce qui est ndenge wana pona ko gagner nini à supposer que na tieli moninga nanga poison bon maintenant nga tsiko na retour nini nazo zwa wana c'est ça le problème moi je ne comprends rien du tout so na tieli moto poison bon maintenant na lingi nini akufa bo soki akufi nga na kozwa nini et puis il faut akufa pourquoi c'est ça parce que nga na kolinga te na kufa na kolinga pete ndeko na nga akufa bo soki olinga akufa pour nini ah ce sont des questions. Est-ce que tu as une réunion wana lelo ANTPC aux autres dirigés papa Masumu bon interpeller rapé ba comédien que mutema mabe ko sala muninga mabe za boy est-ce que ça peut parmi ba sijo bolobela ka ba réunion non au sangisaka ou ba comédien ko sangana biso to lobelaka mingi makambo etali profession na biso ba difficulté zali na musala comment tokoki ko sala pour que to meka ko se galer un peu na bandeko na biso oyo bayaki ko copier biso me baleka biso ba to Nigeria ba to suki Côte d'Ivoire alors que biso to sa musika na bango mais pourquoi donc maintenant, tu se demandes toujours, mais pourquoi nous ne pouvons pas faire plus? Alors, il y a des débats, il y a des sponsors, par exemple, des artistes, comédiens, tout ça, des sponsors, facilité, donc là, il y a des musiciens. Des musiciens, comme on a ceux qui ont Masumu de Brende, Mobali Kitoko. Il paraît que ceux qui ont 10 000 $. Après, si on peut assommer le voiture, on peut assommer le pango.
mais biso même ce ko gangi na yo boye et le côté donc makambo eza ebele tant tokutanaka donc topesanaka batoli attention que musala na biso d'abord eza boye mwana mwasi musala na biso eza d'abord mpona kolakisa côté positif ya société na biso et puis to détruire ba côté négatif alors yo sikoyo tango ezoya ko jouer mwana mwasi kotia te na idée na yo ke oye pona ko biper ou bien mutu moko ya poto apesa ki mbote mena olingo provoquer ye bien eloko moko ya mukuse ou bien yo pe mwana mobali mwasi moko poto abenga ki yo alors jour wana o comme lexa ko to maquillage lokola mwana mwasi parce que kaka olingi ozo mwana te biso ezali d'abord profession to meka ko sala eloko ezali ke tata mama na bana bazali kolanda po moni mingi na internet comme ndenge nini batu bazobosana ke bazana babokilo bazobosana ke bazana batata na ba mama bazobosana ke bazana baleki alors bango bazomona to sala na biso kaka kuna na poto kuna bango ipareke bakipaka na bango te na bana na ba parents bon d'abord bana kutu bazaka na bango bateti na ba parents muto ko akolobela moninga za talo bakza ko pomper biloko moko zomona mais o eza porno o ezali ke okoki kolinga te ke olekisa ngo na ba chaîne ya awa et d'ailleurs kutu ko ekoma kutu soki ba moni ke ba kolekisa na ba chaîne awa bakati ba place ozomona vraiment muto a position vraiment ezali ke donc to boza ndako omona soit mama omona kosani hadi mayango eza wapi zoka da kimi ba wana anongana yoka kama wake bandeko na biso ba artiste comédien babwakila bandeko na biso ya poto biloko ndenge wana donc to bossa ni culture na biso to engagé donc ba culture ba paya ne yango eza o bozo liteli yango nde to kutani to pesa na katoli na ba sens wana mais na bizaleli na biso pe kozala ba rancune na mutu inutile omona yango na omona kake biso na artiste comédien to zo avance enfin eloko moko ezala ka soki nini ka sali pas forcément mona mutu na netikaka mengonga moko boye tant toko bengana toko kutana tout ça papa eloko moko toko gani na eloko wana ezate omona batu bazongani na bango et tout va bien donc pona makambo etali makambo mbasu encore une fois, tant que tu écoutes un artiste comédien, tu peux penser à souper toli et puis tu peux poisson, poison, tu peux un peu tout nana. Dio, on remarque qui poison na yo wana quand ozala ki wapi okoki ko soupçonner que banda ki kuna pour que oyeba que soki na bar wana soki na ndako wana soki na nini wana ko kendekeli soute parce que comme on dit il faut l'expérience rend sage. Voilà. Voilà un peu. Voilà. Papa Masumu Nazuzongela oya sele masasi affaire à poison na ba comédien. Affaire ya poison eza sango ya mabe. Soki ocheli déjà moto poison moto wana accueilli pour toi considère comme si aussi obomiye. Et tango agokende soki ameli bakisi abongi pour toi ne faut pas dire que n'achaki poison mais abiki non aussi obomiye considère ça comme ça poison ça déjà moto ça bomaki déjà donc ils a jeté ça la jeté na landi vieux temps on dit que moto akeba oui kokeba mais moi je crois que kokeba ya bien ça nzambe nde moto akoyi ko sunga moto parce que poison moso sozali moto andimi bolia na ye sani moko mais ye asa amelaki antina ye ou bien aza na antina ye akomela bikende na tozo na sani oyo toza empoisonné mais ngana aza na antina akomela ou bien asina amelaki déjà antina ye ameli mondongo na ye to ameli lumba oyo kango ya yebi do bolie na ye sani moko do c'est difficile au détecter moto ndenge wana ki tolia qui ne sani moko et c'est biloko ni zaki empoisonné donc c'est difficile na bato yo bazo ya na poison bato ya na poison moi je ne pense pas que bazane eloko malonga ya ko gagner parce que ndoki kutu bien yali ndoki kutu aza bien parce que abomi ya leyo atondi na jour wana ako bomba yiti makolo
akolia yango lobby mutu akolia yango bongo akolia jeudi vendredi donc ako dame yo une semaine na ndenga ko ita alina kwanga alina mwa loso ndoki ko to dame na ya dame mais mutu poison ya tili ko poison na ndenga motema mabe kaka n kaka a gagner rien donc ako gagner ka pe rien mais eza plutôt makala ya moto oyo yela ye ndenga tili au poison okufa donc alinga mona kaka ke obungi kaka ba famille baleli yo donc ye a gagné pe le il y a CP na clamé maboko mais moi je sais bien que quand tu betra maboko mbala liboso ngungi akanisa to applaudir ye ngungi akanisa to betile maboko ba betile ngama mna kende susu to deuxième fois tango ye na kanisa ko beti point à côté na kati à côté là pas non donc acclamation ezaka loko bien té donc ngungi ya mayela ibike place babetra maboko ngana ko mawana te faut akima libela voilà c'est ce que on doit nous sommes obligés ya to nous confier na nzambe kaka parce que nzambe nde mobateli ya solo au moins temps de la foi mais pas cartouche solo ba makambo ya nzambe nzambe mais l'association de comédiens, tout ça c'est comme un culte d'action de grâce. Voilà, par rapport à ça. Et pas il y a collègue Nabiso, pasteur de la foi. Parce qu'il y a vraiment une humilité, malgré que Azo pas fou quand on sentir que mais il est toujours artiste de comédien. Donc Aza Nabiso. Alors, tant que tu sais papa. Tolingi quand même culte moko d'action de grâce yope ozande konabiso collègue tout ça la culte moko artiste comédien bako ya et puis au sambeli et puis okozala pe na ba conseil pratique pour oyebis ndenge na biso tozala papa mais plus ndenge ba artiste comédien bako kima mususu soki bengi ye akatsa po kende na culte oyoka ona ke ko suba libela totanga ka artiste comédie ya kotanga na kasangulu azona na kasangulu nzoka na kasangulu te azana ka zinga wana me aboyi prière mais soki ayoki kaka na côté ngiringiri mwasi moko to mobali moko azo sokola ba artiste comédie sokola soki na ebité soki bazwa po bazwa mbongo soki succès la réalité belé mais vous organisez pas on a même 5 heures du matin voilà donc mais loba payer vous organisez ma prière na NTPC mais ma bé na ba comédien ils ont mataka mais puisque d'abord bazoki ma prière donc il a dit que via bonzambe na ba comédien zate to babongo yangona to so benda quand même muke oyo bazako yangona ndima mingi sundiata sundiata soki olobi culte d'action de grâce eza na 12h ye 7h30 na église asi avandaki papa olalaki ono na ye kaka mpona zwa place ozomona nazwi kaka exemple moko mais bamosusu okotuna ye naza na kazangulu nzoka nde avandi ne quelque part voilà alors sikoyo bato ndenge wana soki makambo poisson ye est-ce que akodouter vraiment ekotiela motu poisson tout ça. Est-ce que papa Masumu, est-ce que l'artiste et comédien peut se contrôler parce que un artiste attends tout le monde veut faire ses contrôles là kolia na ye emplacement na ye batuni azo vanda na bango batuni azo mela na bango est-ce que ça peut parmi ba moral o bo pesa ka yango mate ya wana na ba comédien face à la modèle ça différent se contrôler na ba makambo soso pour que ko éviter ba mabe o tozo mona lelo est-ce que ils ont parmi Maté et Nabino. Non, mais il faut savoir que ceux qui ont commis Moutoye Bani, Makambo Mingi Batunyo Subasala publiquement, Bamona Rango normal. Mais Yosoko Sali Likambouana, Mbalamoko est commis grave. Donc, il faut savoir que ceux qui Yebani, donc Makambo Belé, Oyeba, qui se contrôler, Oyeba, limite Nanga Zaboy, limite Nanga Zaboy. Même dans le Biwana Oko, Lia, tout ça. Et puis, mususu pe kozala ozolo ba poisson bozolo ka butongo wa poisson mais soki okenege mingi kulia na seba nzete na se soki na lemba na seba nzete soki wapi na seba nzete alors yo wana na musuni na yo ou bien même madeso siko oyo misa oyo babengaka muselekete seko siko yazani kuna zotala yo kaka na se wana azolula normalement nga
mbisi wana nyama wana ngai teme sino madesu tout ça alors kamwa ba diarrhée pe ozaka na bango eumelaka te komona kaka ekwei wana yo ozodame na yo nini na ye wana eza poison te tango ozolia yango poison tango ozosilisa lobi nakomi sikoyo komoluka soki mpe oke na motu moko abikulaka pasteur soki apôtre soki nani tout ça atali boye abombarde non à côté na bino na famille kuna mutu moko azobala or ça n'a rien à voir j'ai condé mutasumbaki yenda za cause zango c'est anzeto kine ko vanda ça est belé OK même komela OK komela isika moko na ba verre yango ekoma place bazo sokola verre kuna na sima oyebite banda pe mai yango réside zo pona kobimisa mai problème bato wana kuna bazotala bazana ko district chaka bayika bapangusi microbe wana kuna eza tango ekokufa te tango somela ngo pa tango comment on a parlé net biso tozala ngasoki na le ata biloko elala même botia yango na congélateur mais ce qui vraiment soit qui bien te tango na ko lia ngo yokaka libumu alors nako soupçonner pe mutu soki avant na yeba makambo ngo pe na bana ko soupçonner ba pourtant me ba ça budo omona libumu siko ekomi ko pomper bo bon ozomona ke moyen ko lia ezate oh yo mena ozo soupçonner mais comment biloko na le kuna vraiment eza suspect nzokande parfois alimentation na yo pe ndenge na yo bisika ozokende ko melaka hygiène kuna propre tout ça mais ça ne veut pas dire que ma poison ils le kuta pour ndenge zo salema ndenge zo zala. Est-ce que parmi ba rimer on a ozongela papa masasi parmi ba rimer on a ya ba poison ya ba mbasu nyonso ndenge reniaka awa na ba comédien est-ce que yo moko parce que mingi bandima ngote mingi ba mona on ya ba blague est-ce que yo moko tant que président ya ba comédien est-ce que mona ngo eza réel to eza nini pour na bato ba kotala biso eza réalité ou tozo mona na ba réseaux sociaux tozo yoka to eza nango kaka moyen moko boye ya koluka kopesa ba base ndenge bato bayebika na makambo mingi ya ba comédien makambo mingi comment nango ba base bon d'abord ngai eloko na lingaka te so obeli fièvre obeli soki diarrhée ale okena TV au salle émission ngai vraiment na beli diarrhée ko bela eza ko bela c'est vrai que poisson et zo salade tout ça mais papa soki biso nyonso tout komi ko bela to komi tsango na base tout soki banini soki je ne sais pas ça ne va pas mutu ko bela pe yaka nango tout biso bon mikolo tout ça un peu calme pour bato bazaka spécialisé pona yebi nanga ke mais lokola tuzo kufa litsu mingi te bato mingi o basala ba société na bango ya mike pona kolandelaka so muta kufi bokena ministre o battre ministre ke tala mbongo boye ikozala tala ozomona tala ba rubrique boye bino boko se retrouver ah tout ça comment bi compagnie mike wana salama mais lokola mikolo yo tozo kufate parce que la première dame maman Denise Nyakero depuis à salle biso mutuelle de santé voilà. Je vous assure ce que na ba hôpital minene ozomona ndenge nini ba maladie o toza ko bomba banda kala o elinge sala que par an na semestre moko même 2 artistes ba ko kufa ba maladie nyos yoka ba opération zozala okondi mate combien temps ko tout mbongo belé donc c'est pourquoi on remercie vraiment la première dame mutuelle de santé artiste comédien et bikisi biso na ba famille na biso mais malgré tout ba misoupe belé baza olela baza nango te ba santé zo déranger bango parce que on dirait bozo sala démarche te po baninga misoupe bazwa yango ba comédien misusu au contraire tozo bunda mingi ba yebite que nini wana bandaki à partir du groupe Salon c'est-à-dire que la première dame tango zongi tout ça mais groupe Salon yo biso to koli nango ipesi biso esengo bakoma wapi bamususu baza na poto ndambo batikalia bamususu bakufa bamususu pe badécourage non problème ni problème ba santé tout ça non alors ngai maintenant au lieu que na luka soki na sala nini je voudrais m'occuper la santé na bango parce que bon nzambe abomba bango quand même mais c'est que batali groupe Salongo soki 7 personnes kaka soki 8 awana kini alors mais école c'est limité boité bato pe ya kala pe o bazo continuer pe musala yango na ba mususu pe ba yesi quand même ba umeli pe na musala yango quand même mais comment je vais faire jour en autant to solo la pe ministre de la culture et art azala kiwana
Il y a le oh mais première dame. Oh mais comme vous avez le président Masumu, mais pas une association na bango ngai na sina kenda ko assister na la cérémonie na bango, baza bien organisé. Première dame elle dit oh papa Elombe Dieu merci. Alors occupez-vous botala ndenge nini. Yango na maintenant mafia te nini tout somene comment qui inventaire. Bon luka banani yango oyo ba wumeli tout ça ba komba papa et puis ezala qui peut premier lot d'abord. Boluki d'abord 50 parce que ça n'a basi na bana. C'est beaucoup hein. Et pour qu'on y ait un peu comment ils ont marché et puis même qu'on a un hôpital, ils ont marché, est-ce que maman fait zali tout. Après deuxième lot qui est comme une 100. Si quoi une maintenant tous autres les sous tout calamité. Donc on va s'attendre, va continuer de monter le tika te, ce que tiki na yo, tika na yo, bon va occuper bateau baza actif. Voilà. Donc ils ont que exactement non, on était comme on sous au moins mon continue quoi ça na besoin ba comédien, comme groupe moko ya bateau moko boye ba comment ça de flatterie, allez ba lobby, oh ekuna. Oh, non. On s'adresse à la structure qui s'occupe des artistes. Bango d'une manière claire. Des fois, tous en invitation, on a besoin de 50 personnes. Où sont les troupes de théâtre? Individualité, ça va papa. Tu comprends? Voilà. Donc, Makambo Bolobi, vraiment ça décourage na comprendre te ndenge nini eza kaka système yango ezala ki mena batiki na bango mbasu po mbasu c'est vrai bakobwakela yo yango mais après basalisaka yango ebi na ngiringiri Madame Olga moko azande ko nangai na ndeko na mobile na docteur Tatete. Au moment na premier na ngiringiri balabala après ka balabala ngiringiri. Hôpital moko tem cas je crois. Mbasu même ce qui a ndenge nini wana bango baza spécialiste nango. Même ndoki yango c'était que ndoki azo ki tanya pamba yo yango et puis akimi na ye le bango nde bayaka pa récupérer ici. Voilà. Papa Masasi, lelo oyo solution nini oyo tokoki kosala pour que to éviter makambo ya ba poison oyo pour que kolukate to salir kombo ya ba comédien mboka na biso toujours ndenge boza wana na ba makambo eza lokola ba futilité nde Papa Masumu lobi na ba ferro ya ba poison ya ba mbasu lit nino lelo boki ko liter pour que makambo ezala te. Quant à moi, on a connu que il y a d'abord poison, ils auront moussou pour le coso. Ah bon? Oui, poison parce qu'on a le coso. Donc ceux qui m'ont dit maintenant il y a deux coups, on a peu poison. Moussou a dit à poison na bituna tunani yo komi bondenge ni yo zu bondela sanga yo komi mine. Bon mutu ana monika pour finir na yo ka bois a tido ka sel anglais ka kene pour autre ka mbeteye ça arrive. Donc le coso na biso ya convier parfois au ipe ko dia pe poison. Mais na ba pia conseil na mutu azokende. Wa ça kende que déjà ezaka moi passe mingi to récupérer o ba kenanu te bazu nanu te. Donc moi je crois que d'abord tout tikana mutema mabe entre nous. Voilà. Entre nous les artistes, tout tikana mutema mabe qui fait que tozolu la baninga tozo que la baninga kanda oyo bazui. Baninga aussi bazwa qui déjà yo zela tourne yo on dit toujours les panneaux circulent encore. Voilà. Oya yene kaka lelo yo azolula déjà bato ba banda déjà. Badoyen. Maintenant linga brûler ba étape. Bato ndenge na bazaka très dangereux. Yango nozo yoka makamusoki na mboka o soki Dubai soki nini wana bazino. Artiste comédien ba komi ko tonda kuna bazo sala soki ba loko. So telle image. Oh et puis ba ko sala ngo mabana hotel yo. Oh non so ko sala ngo so balar ça balar. Na ba comédien pe. Ba comédien na ba comédien. Na basi ya mibali bazoke ko sala on va pratiquer mabe na. Donc bonga lobi donc année oyo ba building ko sala belé o ba artiste comédien ba tonga soki ponga na zo douter nango. Bon en réalité na zo douter na ngai mais bazo loba que biso ba comédien na ba comédienne donc sala tozo ke na ko sala kuna donc abi c'est comédien ezo futa ngote ya mboka na biso yango ba oke na bango.
convier ba pratique misusu ya libanda. Ngai na kondima ngo bien tango na leka na Victoire. Omoni building il y a 5 étages. Et ça il y a comédien Masumu de Brende. Alors on se rappelle ba Dubaï. Mais ce qui est ça nango kaka ndenge kaka ezala ke ozui kama mbongo somi kama R4 na yo. Ozui au débrouiller même ya kotindi ka boy tout ça. Parce que lobby est la meilleure. Voilà. Oui, ça. Ça, qui n'a Peugeot 504 moko. Ah, mais ce que ils net kaka, ils ont linga kotenga maboy, tout ça ils ont mais ils ont kende bien. Voilà. Débrouiller garçon na mutu na ye na ebité ce qui azana ba formule combien. Ngatang na zotala. Mais petit à petit sikoyo a commis ce qui mutu Range Rover. Voilà. Nicolo azana Range Rover. Voilà. Ce qui moyen ko matsango même Nicolo pour bato le kaka monda. Mais sa fierté à musala, c'est dire que au bandi boy ozo kende. Mais ko sala tek au bandi boy tango mona ça Range Rover. Yo maintenant au bandi luka ce qui na habité ce qui zaka na ba page ce qui nini Dubaï. Na kulia biloko yoboye. Parce que ça, l'anga boye, ça mungwa tout ça. Mais combien épais ça va combien? Faut donner moi pilipili poussière bon mwangi là. Donc moi était ce qui aux un système ya kokanga zolo yo moko ce qui ndenge nini bon. Aux a moi similaire mususu comme mobali, aux a mobali comme moi. Alors donc vous mona makambo ni osona. Okusala mbangu tango zozonga boye. Au quitter l'aéroport, il y a se demander est-ce que ngai vraiment pourquoi n'a pas ça? Donc le théâtre tout le banvière na banvieuse ba comme belé. Lelo ndiko tozolo bango. Na uteko do bako. Ozana posa eloko ya lobby ya lelo. Yo lingi la te le koso. C'est ça ils ont bomisa pe biso na utolo bango. Musupe azo pozo pona yango. Ngaler na bandi théâtre ba vie masumu ba silisi na ba na salongo. Si ba bazana salongo si ba kanga kala. J'étais patient ya kozelati tananga yeko kokona yo ta groupe salongo. Na patient. Donc na pourquoi? Parce que tant on a le comité, nous sommes au kilibité, au bête shit. Et ça, aux autres qui m'embarquent, yo le bino, n'a pas sauté ya dendon, n'a pas sauté, au moins que mouté les guides bosso, patapa. Donc voilà le cause on a besoin de bomisa, biso parce que tout ça quoi envier mingi. Alors il faut d'abord tout tikanano et lokoana. Ya mi balé, contentez-vous de ce que vous avez. C'est ce que dit la Bible. Oyo zanango yango yo saila musala na oyo zanango respect ya bakulutu ifo ezala ya za kulutu ezate so tonso alika moboye ngalelo na finga na amasumu longwa kuna osila non ezala ko na fingi père nanga or Bible lobi respecter maman na papa na yo ile kwa liboso yango wana eza loi liboso ya batuko yeba donc tango bana bazoko ma bempoli makasi parce que tant les gens sont ngolo bana di kam tant ka banu bisa ba pesa nga rapport na yo film osala ki boy tala il faut changer talo lo ba ki boy ye mara mo bano cha contact ya car boy contact ya mutu kana bano cha car mo contact na bano cha bango basila solo ba wana les azo ki peta cha contact na yo basila il a dit déjà que solo la na contact oyo yo est-ce que nango solo la nango vraiment alors donc mon ezali kozanga mayele qui impolitesse wana ils ont pengu sabatu ebele donc nakoyoko sukisa aussi que il faut kokangama na nzambe kokangama na nzambe na ndenge ya vrai ya semblant te ya oyo tomoni ba frère na biso azui canette ya coca asa silisaki yango bakomi kotila ye whisky na kati azobomba na sa makolo so abimina devant bato azokaka azofiba nzoka za whisky mutu na kati Johnny Walker azofiba ngo bilo bika coca ngo esila ka te ndenge nini susu ameliti apeti peti na yema zoa bakena canette wana basi bafungula bayina ngo susu bapesi susu kokanga mo tena kati ba iko pesa nzoka za whisky voilà alors biloko wana nzambe azosepela nango te soit olanda bunzambe soit kolanda no bunzambe te ozala na yo libre. C'est ce que moi je peux donner comme conseil que tokanga mana nzambe asunga biso soki réellement tokeluke longi na ye akanisi nzambe akutika biso te. Voilà. Papa Masumu, une fois dans l'année, prière au organisation pour les artistes, moi, c'est insuffisant par rapport à ma cambo et aux comédiens à chaque fois.
Non, 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 ce n'est pas insuffisant. Et le but est que ce qui m'a semblé la mingi de quantité et ça la quantité donc bazo tiango na kilo ale bakenango epa nzambe tala masumu lelo assemblé 10 kilos ya prière. Non. Et ça n'est pas intention. Au cause la lelo et lundi au sambeli pe pour tout un mois, pour toute une année même. Nzambe année oyo la difficulté nous ba ni nyonso na koza nango au sali sangai pour que na koka ko sauter yango pour que santé nanga ezala malamu. Tu peux faire ça pendant une fois là. Nzambe ye bon. Ya nzambe zana makambo belé azana ba dossier belé ya ba guerre ya ba kifo yo ba ndeko na biso ba kifo ba bomana pa pamba wana na ibite pourquoi bango bino boza ba ndeko bino ba ndeko nous mawa eza tête tout ça tout. Tu vois des choses comme ça, vraiment, on a évité ce que vous avez dit, je me suis dit que voilà. Pour ça, dans politique, ils allaient les abattre. Pour que nous disions que na bomaïka boye, na sasaye boye, tout ça. Oh non 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 non. Souci majeur na yo président Masumu, ezakani na théâtre. Souci o lelo ezo sala yo pour que au mona changement mo na théâtre ezanini. Souci na théâtre d'abord ezali que Moussala Nabiso et Fouta Biso. Ba député Nabiso, il y a que bakena kolobela ka ba makamona bango ba loi sur électoral ba pekisi bango que kotiaka ba famille na binote na groupe comment na ce ko poser candidature ba ni na yo suppléant luka ba tumusus kotiaka ka madame na bana tendenge tozomona sikoyo mona mutu moko suka bimi famille mo bimba ba panzani ba musu bazana régional provincial ba sunu national ba boy kolongola ba ni wana. Bon. Mais du moins, en ce qui nous concerne, toujours l'ingaka que les députés Nabiso va voter loi sur le statut de l'artiste. Bande Nabiso kuna baba lenza baba nani bados ndombasi bazo bunda me bazo pesa bakonzela tepo biso kuna na parlement kaka ba makambo voter loi contre bombe ce qui bombe atomique biso tout ça besoin ba bombe wana te makambo contre ce qui condamnation à mort ce qui papa biso to bombe ka batuna ba nini wana te collecte sa valeur bas ça la statut il y a artiste et qu'on définir makambo belé na o etali ba artiste to ko se retrouver na ndenge mutsala na biso zali na souci nanga ezali que les artistes comédiens na ndambo muke tozo zwa batu batika kozala motema moto oya kozwa okotindela butumbaso ya pamba pona keto tema mabe tout ça convier kozala contre moninga ti okoluka ko kaseye otiela ye poison ndenge pa masasi ya lobby que le koso na yo ekomema yo place muto ala bon muto na pe lokola alingaka bona kosala boy mingana kozwa déjà ba disposition na ngai et pour o côté na ntam il faut que tout ça là vraiment prudent et to yeba ndenge nini ya kotambola to zala na nzambe to tambola na nzambe pour que musala na biso petit à petit c'est difficile na lobby que ba sponsor ba zala vraiment na biso te muke kaka to débrouillaka tout ça ko se muke na zo ko sepela pe na yoki pe masasi car na ye azo de douane ngo dans ce qui dans 2 semaines mais c'est une très bonne chose. D'ailleurs, il faut que je vous dise ça. Pour toujours ça la concurrence. Masasi na yebite na ndenga ba pour ça ndenga ko salisa. Voilà. Ça te comme mais ba tout cas bazomona ke mutu wana quand même to salisa bobo. Ngai na banaki na Range Rover ya pembe. Voilà. Taba moninga to kutani na nani Caleb. Mais kana be biso tout que na ba poto tout ça en tout cas ba benga ngo émulation. C'est dit que bozo ça la concurrence c'était ya ko boetana tout ça. Oh, mister. Oh mais loko eza bien te côté ni na kozilango yo pe opesi ezate oh non adresse yango batongo ndako ngo mutongo soki na yebi place ya kena non pesa adresse pe muninga soma ngatango na somi Range Rover nanga wana Kaleba oh mais oh tout ça ndenge ni tout ça na pesi adresse pas oh comme net blague payé oh na leki na côté ya kitambo wana namoni ça yo de la po ya ça voiture il y a 2 personnes ya ntango moni Range oh mais on ndenge ni tout ça oh t'as l'adresse mbala moko papa et c'est kiti donc to comme siko série et lombe na ebité ya ye
problème nde azoluka oyo eza soki na soki système nini wana donc bokomona mikolo ekoya presque biso nyonso bacomédien tout na bavoiture oui parce que eza nango eza nde kofungola nde bandeko biso tomesana kopesa bino esengo bokoki koquantifie yango te bocalcule yango te mpo soki bocalcule bokoyoka soni ou bien mawa tant bozolanda biso mpo oyo topesaka bino eleki ebele. Alors quand vous avez l'occasion de trouver un artiste oyo aza komérité que bosoutenir ye pour que akende mosika bapapa bamama bo aider ye parce que ntango ye azozwa baoccasion mpe ya kovandaka mwa à l'aise un peu inspiration mpe ezoya azosala yango mpo asepelisa bino et puis mpo na contribuer na changement ya mentalité ya population boyebi ke soki population mentalité eza bien te ndenge na ye se comporter eza malamu te bien te okende mosika te mosala biso topona nde yango wana nalobili masumu de brende te nalobi baartiste nyonso mais tout soki nini bolobaka charité tout ça bien ordonné mais nalobi ngai te bokobanda menu bato mosusu mpo après kokoma voilà lite oyo bozolite pour l'instant artiste bazala vraiment pose voilà bazala stable voilà tokomi na biso na suka ya sele masasi mpo tokosuka na papa masumu nini okoki koloba lelo na bato bakotala bino na bacomédien bacollègue na yo baleki na yo bana tout ça oyo bosalaka mosala moko message clé nini oyo okoki koyebisa bango profiter na émission oyo par rapport au tosololi lelo na émission oyo ya liboso nga nako parce que président apesaki deya merci na première dame Maman Denise oyo akanisaki biso na couverture médicale je lui dirai encore merci encore président alobaki soki otali kaka bafacture wana oyo tozala bakisi wana lero okitala somme bafutaka yo moko ofungola monoko otala vraiment ke me moto azwi bafamille nyonso na kati donc vraiment merci mingi nakosenga kaka na première dame cette fois-ci kaka ye moko moto akoki kolobela biso epai ya président de la République komona que président ya solo otalaki bajoueur tobetaki maboko elekaki bien siko toyoki okoti na miziki tokobeta mpe maboko toyoki mpe bien maire yebisa président atala nanu mpe bacomédien cette fois-ci vraiment likambo ya bamédaille tosenga bamédaille vraiment trophée tosenga jusqu'à présent toyebi ke président aza nanu trop pris aza na makambo mosusu ozali mais maire atalela biso likambo wana vraiment oyo esala biso mpasi ke bacomédien vraiment toza te na calcul donc on dirait baconseiller ya président bazotia biso na kati te na compte que président atala bacomédien plus de 40 ans na mosala théâtre dans encore 2 ans 3 ans groupe salon ezokokisa 50 ans mérite ezaka te mérite ezozala kaka te voilà bato banokende moko mama chaque akei chaba akei donc vieux doudou si akendaki déjà kala azwi kutu rien donc bientôt nayebi te so nani akokende mikolo oyo mpe bon nga balobi nazila nano nazila rien mikolo motu te sikoyo tosali neti mpo bato mpe bazodute kokota association ya bato bakufaka noki te voilà association des artistes têtus voilà et puis botindaki tour boloba ekende na ngambu ya ba mais tomonaki ezongaki kaka mais tour bobi ekende libela ezala association bato bakufaka te donc vraiment mérite bacomédien bazokende mais tosengi cette fois-ci vraiment avant 50 ans oyo ya groupe salo otala kaka groupe salongo eboti bacomédien boni mais loko wana baconseil ya président on dirait bazoyebisa yango te bazoboma comme ya bango moko baninga oyebisa président pour président. Non mais ce qu'il faut retenir c'est que na niveau ya présidence ya république parce que là c'est clair na niveau ya présidence ya république baconseiller baza chargé ya culture balandaka makambo ndenge ezali te soki kaka makambo ya minene wana kobimisa soki bambongo ebelebele me ndeti ya biso eza nango moyen et puis ezotala lokumu kokumisa mpona honneur na biso tout ça badossier wana bamona yango pamba film ya Simo Kimbangu nga na koma na président république mais soki réaction esalama te nayebi ke baconseiller bavandela yango parce que soki bavandeli yango même président république akopesa ngai eloko moko te mais akoloba mais
en tout cas monsieur Masumu idée aujourd'hui mutu moko te azwa yango et puis au saleli yango mutu moko digne un personnage vraiment historique en tout cas nous vous encourageons ata mukanda ndengona président linga pesa tindelanga mais loko la tindelanga te donc ba conseiller wana donc culturel kuna na présidence bon c'est ba kanga na bango bazomona na bango et le côté ceux qui vraiment bat bazuyo kango ba yebi ba conseiller wana bo yebi sa bango que c'est Masumu de Brende qui a dit ça voilà. et ceux qui ba ko contredire ngai et bien ba contredire ngai il faut ba rendre un bon service na président de la République. Alors, parce que le président de la République, pourquoi ils ont sauté dans les musiciens ou bien ils ont sauté dans les joueurs, tout ça. Alors que ils ont une culture vraiment urbaine, tout. C'est parce que va conseiller na yekuna bon. Voilà. Dossier. Message est l'équipe déjà. Non, il y a souke l'équipe na noté. Parce que dossier il y a groupe Salongo. Ozomona Wenge basali voilà Wenge basangani donc idée ya bino salon bosangana no yoka na bato babima eza idée moko kitoko mais biso na 45 ans oyo utekoleka président république la première dame bango moko ba se prononcer que il faut tout ça les loko la bango bali parti babomengo banani bazana poto ba esengo ba ya awa na biso to tikala wa tout ça la ndenge kaka mais to bandi kaka papa on sentir kaka ba conseiller à présidence nie et puis nie alors mais na tala musique sikoyo soko keko donke ko mona bango na Wenge pena basangani ko mona bango même ba ko sala motsika kuna mais ko mona bango wana conseiller à présidence balingi musique makasi théâtre bino ne balingi bino penda mi non c'est que biso maintenant to so étudier to kotala parce que to pas ce qui peut makambo leki boyo kufaka na bozoba bolingi logique trop alors ce qui boy to banosa la penetre bandeko na biso ba musicien mingi te mais tout le monde ba binisaka basi presque bulumbu presque nu donc presque alors si c'est bazwaka même pas ba konzi même bas sponsor par là l'idée ni le ngolo balaka tu vois non mais tout c'est bon ne jouer bon logique ezalate ah non tout ça que na logique tito ko bandeko pendant 3 mois tout ça le lokola wana comme ça toko kata na bitomi zuina nanu mbongo puis tozongi pour voilà la logique il faut abriter la population il faut même président Masumu il y a voilà ça passe même dans souka le président ça c'est un mot de la fin et puis un mot de la fin bandeko na biso o basungaka oyo vraiment basungaki na tango ya matanga ezaka malamu mingi tolela elongo ba mama Olga Masamba vraiment mama Kuluto Vivine Sandala mama Tete Mwebele
mboka ya banda kala babanga koya po bayebisaka bango ke awa babomaka bato tous les jours mais tango bakoya awa bieto bayibaka bato tous les jours bakobotolo sac mais tango bakoya awa na yekaka pona 1 mois komona sali 2 mois elengi c'est vrai que même kuna na poto pe bamiyibi ba pauvre pe basali voilà donc bande kona biso mbote na bino nyonso à travers le monde Masumu de Brendé est là. Merci vraiment. En tout cas, merci à Christian Ngoyi, qui derrière la caméra. Vous continuez à s'abonner massivement dans les différentes chaînes. Merci à Moké. Na Canada. Souraki. Souraki na Canada. C'est un homme de culture. Aoutuko bimisa kutu livre moko ezotambola bien kuna na Canada. Voilà. De la part de Papa Masumu Souraki. Voilà, ingénieur Moké. Merci beaucoup. Yo pose aki assistant qui biso na biso. En tout cas, biso na bino tokutani bongo na prochain numéro. Bye. On a dit bien, hein? On a dit, hein? Ça a l'air, hein?